Alors papa prophète. Lelo babengaka yo papa prophète awa na kati ya Angola. Kasi biso sikoyo tongo yeba pona nini babengaka yo papa prophète pona tant nazomona boye na omona neti jeune azali liboso na ngai. Ya. En 1921, le 12 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu alobaki tata Nzambe aza na elembo moko o atiaka kati na moto mpona kosalela ye. Ngai na miyebaka te. Soki na beti le passé na ntango mosusu tokozwa espace ebele mpona koexplike bana Nzambe to bana tata Simon Kimbangu oyo bayebi Nzambe na biso surtout biso baafricain. Tata Simon Kimbangu moto abengaki ngai babengaka ngai prophète mpo naza ngunza nasalaka mosala kimpevi oyo Papa Simon Kimbangu apona ngai na miponaki te. Donc nauti na église catholique na paroisse Saint-Martin na commune ya Njili na quartier 6. Mais nga naza mona quartier 5 na Njili na Mongati 48 référence la Njiloise. Nazali mosala Papa Simon Kimbangu depuis le 3e mois 2003 na Kinshasa na tamboli pe na bamboka lokola moke Brazzaville na Yesusu awa na Angola nde tozokolesa mosala Simon Kimbangu pe ko libérer Afrique na kati ya bowumbu oyo ezali nango nde tata Simon Kimbangu aponi biso ba jeune po to libérer Afrique. Amen. Papa sikoyo déjà tozomona ke babengi yo kobenga na mosala oyo oyokaka pasi omona mpe bamakambo ebele pesa biso nanu explication nanu moke makambo oyo déjà oleka na vi na yo. Ya makambo ebele ezali ya pasi ya komona ezali mingi ndeti ke na kobanda mosala oyo ezalaki pasi mingi mpona nunga moko nalingaki yango te natalaki jeune lokola nga nabenga mangunza nasala mosala Nzambe. Donc ezalaki facile te mpo kibolenge pene ezalaki mais pasi ezalaka ye moko Nzambe asungaki ataki bapasi yango mpe pasi yango esili te mpo mokili ezondimela biso nanu te mpo tozoloba mingi kombo ya baprofete na biso to ya Nzambe na biso Kimbangu oyo aza moto mwindo bato bazokware nanu te mais toyebi ke avere ye moko na lisungi na ye nde bakosungama. Pasi ezali na makambo ebele meme na libota bandimaki te bayinaki biso meme na baninga peti le tozali kaka koyinama mais mingi ezali ke toza sire ke ye lokola apesi biso mosala ye mpo kozala soutien na biso ye moko mpe akopesa biso makasi mpe tokokende liboso mpe tokolibere Afrique oyo. Totikala kaka na Congo. Na Congo eza epai Papa Kimbangu abengaki yo. Sikoyo okopesa biso ba explication nini oyo Papa Kimbangu ayebisaki yo mpona osalela ye? Ya ntango na Papa Simon Kimbangu abengaki ngai nazalaki na pasi ya maladi. Ngai nazalaki mécanicien, chauffeur, receveur na Congo. Nazalaki pasi na likolo na ngai nabelaki maladi moko oyo biso tobengaki bandeko komemanga lokola paralysé. Ntango nabeli yango nde Papa Simon Kimbangu nzela abengelaki ngai yango wana ndeko na ngai Janski Nganga Zola nde amemaki ngai na beko ya bakimbangiste kuna nde bisika nayaki kokutana na Kimbangu alati jeune lokola nga ayebisi nga ke nga naza mosali na ye il faut aponi nga mpona salela ye ngai bapona nga nasalela Nzambe ngai aventure lokola ngai momeli masanga mutu pamba abaki na nga na poni yo soki nabikisi yo kosalela nga nde nga na ndimaki ke wi na sa pasi na ndimaki na kosala ntango naye komona mosala ngo eza pasi naluki nabima porte nakotelaki na moni yango mpe lisusu te ti leo ndenge navandi boye ti naza na Angola awa mission nange eza kaka mpona koteya loposo moyindo bacomprendre Kimbangu mpe mpona kobikisa mpe loposo moyindo kaka na mayele oyo Papa Simon Kimbangu azopesa biso. Ingeta jeune lokola yo babengaki prophète. Est-ce que bato combien na mokili oyo babengaka bango baprophète elingi kolakisa zona eloko moko na kati na yo mpona kombo wana bapesa yango moto kaka pamba te elingi kolakisa ke ozali na eloko moko mpenza oyo bato bazali kopesa yango valeur. Sikoyo nini wana mpenza oyo ezali mosala na yo oyo ozali kosala awa na kati ya Angola mpona babimisi yo kuna na Congo mpona oya sikoyo awa na Angola? Mosala na yo na Congo ezalaki nini na mosala na yo awa na Angola ezali nini?
merci musala na ngeza kaka moko oyo kaka nazalaki nango kuna na Congo yango kaka batindelinga eza premièrement mpona koévangéliser peuple africain tolongo na kati ya molimo mingi na koloba moke papa na ngai toloba tozwa indépendance mais tozwa indépendance physique spirituellement tozwa l'indépendance te biso na Afrique mais malheureusement tozomona ke tozotambola na mituka mais toza colonisé pourquoi na bakisi basecret bazokosa biso bamangi ya autre église oyo eye mpo tokotanga mingi bakombo ya baéglise te mpona kozala mabe te mais siko papa Simon Kimbangu azopona biso bagene mpona kolakisa mokili mpo soki tozongi moke le 4 août papa Simon Kimbangu alakisa papa Diangenda bagene ete akosala na bagene yango nde ezali biso oyo ye aponi lelo oyo tosalela ye mange awa na kati ya ngola mosala na biso ezali kobikisa bamaladi oyo satana akotisi na kati ya banzoto ya bato maladi ya satanique oyo ekoti na kati ya banzoto ya bato oyo mokili soki okobikisa te lelo tozomona bato bazobela bambasu na baage ya mike batension badiabete ekomi basida kindoki na bahôpital bazokoka kotraite yango te mais à travers ya nzambe alataka biso papa Simon Kimbangu ye nde azobikisa maladi wana à travers na banzoto na biso donc mosala na biso awa ezali mingi koévangélize mokili eyeba eteke biso toza na nzambe oyo avandi kati na biso tolongola ke tobangaka baloposo pembe bandeko na biso loposo pembe ke bango baza bestra biso moko bayindo toza na capacité ya kosala nyonso mpo Europe etongami to ebongami na kati ya Afrique nde ezali lokola producteur ya Europe mais biso koma lelo kozwa mabe na bango kolata kozwa malamu biso kokende kokabinaka bango donc yango wana eza évangile oyo papa Simon Kimbangu atindi biso précisément awa na kati ya Afrique topanza na mokili mobimba nzoka mpe osungaka mpe bamokolo osalisaka mpe bakoka osalisaka mpe bato oyo babotaka te koloba mingi ekozala mpe kobangisa bato soki tolobi toloba mais oyo ezomonana yango ezali nazasi papa journaliste okitaki na bisika oyo mosala esalamaka oui namoni makambo omonaki yango et puis ozoyoki batémoignage bazali mpe okozwa bango mpe na bainterview bakopesa batémoignage si papa koveli kaka te si papa koveli malonga atyeba te mais si bato oyo bazana bakopesa témoignage si papa Simon Kimbangu ndenge nini abikisi bango ndenge nini bazali ti lelo bapesa témoignage ke mpo bandeko na biso oyo baza libanda bayeba ya solo eteke message oyo todresse yango epa na bango bandimela nzambe oyo tozosakola mpo na bango ke papa Simon Kimbangu ye nde azali libérateur ya peuple noir aza ye moko te kasi ndenge nini ti lelo papa Simon Kimbangu akoka kobikisa bato na okomprendre nano azoka kobikisa bato mpo epesameli ye aza na bato ebele apesi bamission na kati ya mokili tondimi kotoboyi koyokela bango bapapa Simon Otoku bapapa Mpadi bato ebele oyo apesi bamission toboyi koyokela bango mpo bazalaki bamikolo mais lelo yango aponi pour cela ke lelo aponi biso bagene mpo à travers biso na biso bagene toteyama biso bato tozongo na liseki ekozalela biso lokola ezalaki na ekeke ya liboso oyo toza na 4e génération première génération ezalaki génération ya Adam na papa na biso Noé mokili yepa esimbaki te deuxième génération Noé bato mokili ekufi na mai bato bandimi te troisième génération yango wana ezalaki génération na biso oyo tomoni ke lelo biso bato ye na 4e génération tomoni ke génération ya Abraham eleki ya Noé eleki ya Adam ya badan elekaki sikoyo génération oyo papa Simon Kimbangu 4e génération yango nde ezali eloko oyo biso toza na besoin mokili comprendre ke nzambe esali kovanda mpa na biso okopesa biso explication moko ya moke ndenge nini molimo esalaka mpona biso toyebi mpe na baeglise nyonso babelelaka molimo santo kasi soki ozoloba ke bato mosusu oyo bazwa bambaso elongwa bato oyo babotaka te bakoki kobota yango olakisa ke molimo santo na yo ezosala bamiracle okopesa biso explication ndenge nini makambo wana esalamaka explication eza boye mpo makomi ya nzambe mpe ezoloba tokende tobwaka nano bible te tozala nano na bible mpo mingi tozokende kobunga na bible na acte des apôtres chapitre 19 verset 1 tina 6 okuta lisolo ya apôtre Paul ntango akendeki na baefesia akutaki mpe bato mosusu baoteya liloba nzambe me ntango atunaki bango soki bazwaki bateme ya molimo bato wana balobaki bayebi molimo te bato bazondima teke papa Simon Kimbangu azobikisa bato aza molimo
ezali ke bato oyo bango nde wana nde bazokoka te kosala bamiracle biso miracle eza eloko te mpa na biso oyo eza mpa na biso maka ezali kotosa bolingo mibeko misala miracle eza facile epai ya motu oyo molimo azocontacte kati na ye mpo na molimo tozomona bambasu tozosila papa journaliste okomona bapote ya mbasu okomona batémoignage oyo eza ya kofabrike te oyo ezali clair ya clair oyo ezali neti toloba non commun donc non commentaire bato ebele bazoteya liloba ya nzambe bazoteya yango mpona commerce bazoteya yango mpona koteya yango mpona bien matériel précisément yo oyaki na bisika ya mosala omonaki kuna na bisika ya mosala bato bazoya même pas un kwanza ya kopesa mabiki akei mpe akendeka koloba malamu ya tata Simon Kimbangu ateya peuple ke bacomprendre ke toza na nzambe na afrique biso nde tozali bacolonisateur ya bapays mosusu oyo wana bazoluka bayeba nzambe tokokolonize mokili na makambo ya nzambe molimo azali kati na ngai na yo moyindo totelema ntango ekoki toloba tosakola oyo molimo azotia kati na biso totika nde bavantire mpo makambo eza ebele soki tozwi na mokanda ya Jean chapitre 16 verset 12 Jésus-Christ ayebisi baapôtre na ye naza na makambo ebele nayebisa bino mekoki na bino sikoyo te molimo alingi aya ye nde moto ayebisaka bato makambo oyo ebombami ye nde moto asalaka makambo oyo ya kokamwa kati na mokili mpo ata Jésus-Christ abandaki kosala makambo na nguya molimo soki molimo te ndeko asali te yango moni molimo elataka nzoto nde esali makambo emonene na miso ya bato soko kiti na kati kaka ya makomi wana okomona ekalobi na bango ke ye nde molimo wana ye nde motu asalaka makambo oyo ezali ya kobombama elingi kolakisa ke Simon Toko akotaka na nzoto na yo nsima obandi kobikisa bato papa Simon Kimbangu nde alataka nzoto na nga papa Simon Kimbangu soki alati nzoto oyo précisément nakobotama boye naza mwana ya njili baoyo bayebi nga nabotami na quartier 5 na mongati nakoli na njili nayebi nabotami na province te naza pena na Kinshasa mwana ya Kinshasa pena natural ya Kinshasa mais soki molimo elati nga différence elobaka Kikongo oyo nga nayebi te donc Kikongo nga moto nayoka yango na kamwaka mais précisément boye nayebi Kikongo te deuxièmement eza na makambo oyo ayambaka bato depuis na banda kosala makambo banda ebandeli ti lelo mama botinga lukula ani ayebi ti lelo ke mwana nga ayebi Kikongo te mais lelo akamwaka ntango amonaka ke molimo elati ngai papa Simon Kimbangu alati ngai azoloba Kikongo azobikisa bato batémoigne zokende donc nayebisaka bato mingi ke molimo ezali ezoresiste biso bayindo kuna bozali na Europe biso tozali partout na 5 continents ya monde to bayete ke tozali na eloko ya motu ya nzambe atieli biso totika bavantire biso moko totelema mpo toyeba kosauve loposo moyindo lisusu ofali tolongola afrique na kati ya bowumu yango wana nde bon ndenge na okomprendre makambo ngo yengo olakisa ke ozali mpenza na mission mpenza mpona biso nyonso toyebi ke bato oyo baza na maloba ya solo bato ya mokili bazondimela bango te prophète nyonso oyo aza mpenza prophète asufraka mpona lelo soki moto omoni baprophète bazolobaka ke baza baprophète mingimingi bazalaka na bango baprophète te ndenge biblia ezoyebisa biso bon elingi kolakisa ke fo pesa message pa bato na libanda ke ndenge soki balingi lobiko yo oyo molimo ya papa Simon Kimbangu ekotaka okoki kobikisa bango yebisa bango ndenge nini bato bakoki kobika deja mpenza mpe ndenge nini bato deja babika bato bazobika soki moto aza na mposa kobika premièrement il faut koconfie na nzambe lelo baeglise etondi ebele bato bazopesa mabonza ebele bazosomba bamituka bapaster bato ebele bato bazomona bato bazosouffrir bato bazobika te mpo na nini mutu mpo abika liboso fo atambola na bamarshe ya nzambe marshe ya nzambe ezali nini ezali mibeko ya nzambe il faut moto ayeba kotanga exode 21 à 17 ou bien atangi na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21 kuna kokomprendre nzambe alingi nini mpo nzambe alobi na kati ya makomi wana ke ye azali nzambe ya zuwa abatelaka bakitiaka mabe na batata kobanda na première génération ntina 4e génération amontaka bolamu na première génération ntina génération de génération na baye balingaka ye batosaka mibeko na ye sikoyo biso toza na mposa kobika
toluka vérité ya liloba nzambe toteya bato mibeko soki na kati ya baeglise omona bato batelema kaka na nouveau testament ancien testament baconsulte yango te baconsulte ancien testament bayeba bavérité caché oyo eza na balevitique oyo eza na kati ya acte des apôtres oyo eza na kati ya baexode na badétéronome batanga baverset wana bacomprendre message ya nzambe biso eza na kati ya ngola oyo baza na posa ya koconsulte biso eza facile sikoyo papa prophète ndenge nini biso tokoki sikoyo kosala contact na yo mpona na oyokaki mosala na yo eza mpenza monene koki kozalaki bato neti yo lelo oza awa lobi okende yo na mboka mosusu okoki koyebisa biso ndenge nini bato oyo bazali na amérique oyo bazali na angleterre na mamboka mosusu neti Australia ou bien France, Allemagne, pona makambo oyo il faut ekota internet neti komama na mokanda juin ke maloba na ngai kopanzana na mokili mobimba ata kutu na likolo ya bandako bato bakote yango elingi kolakisa lelo ekomi awa pa na yo mpona bato nyonso bayeba ke eza na moto oyo aza kuna na kati ya ngola aosala bikamwisi te kasi azokokisa bamibeko nyonso ekomama na bible ndenge nini bato bakoki kokutana na yo papa mpona bato baza na kati ya ngola tozali na kati ya ngola angola eza mpasi mpona baadresse toza na kati ya bakita kos na entre chegage na pharmacie ati ya maria avokoma na pharmacie ati ya maria kokuta biso toza wana mpona kozwa biso na fasi na avenue ya trombeta toza na avenue ya trombeta wana en face ya église ya neo toza wana mpona bato bazali libanda ya mboka bakoki kotenga biso na moyen ya telefone na biso ezali 00244 927 077 945 00244 927 077 945 wana ozwinga moko papa Koveli Facebook mpe obeti Koveli Cheba okozwa biso na imo kaka na adresse wana mamero wana na messenger na nyonso okozwa biso wana mpona internet mpona vitesse kaka topanza sango ya tata Simon Kimbangu elingi kolakisa mpe soki mpenza naza mpenza na toloba mpenza na Norvège ou bien na Australie soki nabengi yo mpenza mpe nayebisi yo mpenza baproblème na ngai est ce que yango olakisa mpe soki naza mpenza na fe na ngai okoki mpe kobikisa ngai na bapriere nalingi na faire comprendre bana nzambe na esika wana basala nzambe bazali bamessager bakomisaka message plus rapide epai ya nzambe babikisaka bato te nzambe asalaka kati na biso Simon Kimbangu mpo nga na obetela te olabikisanga na maladi mpe azobikisa bato na maladi ti lelo molimo mosantu oyo eza na kati ya afrique oyo base ya kibonzambe evandi na afrique soki yo obengi ngai na priere onga na kosala na kondima na yo oza na précisément ya kozwa lobiko naza na frère na ngai touti kosola awa toto na monene na Simon Kimbangu na France na minute oyo papa journaliste omontan tosololi na ye okomemela ye mpe mai na mabele a partir kuna yo te ozozonga na mikili ya poto papa Peter Pembele Ntombo aza na France abengi touti kozala na prière azwi mbala moko réponse ya mokanda ya 10 ans ntango azozwa mokanda ya 10 ans bazobenge mwasi na ye mpe azwi mokanda ezaka mpona lokumu ya nzambe me ake kokuta bato mosusu kuna mpe na kati ya mokili wana bazwaka mokanda te me yakei kuna pas même 5 ans me azwi mokanda ya 10 ans eza te ke ngai mutu napesi ye me nzambe oyo tozosambela ye nde mutu apesi mokanda wana ye nde mutu asali ke nyonso wana ezala toujours normal mpona nini mpo monene emonana yo mpe ozala wapi par-ci par-là soki okontakte biso oza na kondima otamboli na mibeko tokopesa baprincipe mibeko eza kaka bible wana oza nango tangaka verset wana ya mibeko tosaka mibeko ya nzambe na libondeli yango ndenge ekokisa makambo oza nango mposa oza lisusu na makambo ya koloba mpona bakimbangiste mobimba ya mokili oyo mpona biso bakimbangiste po précisement nga mpe naza kimbangiste mpona biso bakimbangiste toyebake papa Simon Kimbangu aza molimo aza kaka mpona biso bakimbangiste te aza mpona mokili mobimba aza mpona moyindo nyonso mpe mpona tous les 5 continents aza mpona kobikisa biso toyeba yango tozala na kondima ete ke tosalaka oyo ye papa Simon Kimbangu azolinga totika kobakisa oyo tokoki kobakisa tosala kaka oyo papa Simon Kimbangu azali kolinga ndenge elobi na Galates chapitre
5 verset 25 à 26 que soki bozali kobika mpona molimo botambolaka mpe na molimo. Donc toza bana ya molimo totambola mpe na kati ya molimo ekozala malamu mingi koleka. Amen.